Monsieur le gouverneur, faites gaffe à ceux qui vous vénèrent. N'oubliez pas d'où vous venez. Il y a des gens qui souffrent. Monsieur le gouverneur, faites gaffe à ceux qui vous vénèrent. Ils ne vous disent pas la vérité. Faudrait pas m'en vouloir, moi je ne suis qu'un haut-parleur. Je ne fais qu'amplifier les cris d'angoisse et de détresse. Monsieur le gouverneur, faites gaffe à ceux qui vous vénèrent. N'oubliez pas d'où vous venez. Il y a des gens qui souffrent. Monsieur le gouverneur, faites gaffe à ceux qui vous vénèrent. Ils ne vous disent pas la vérité. Bravo et félicitations et surtout merci beaucoup pour les œuvres déjà faites et celles qui sont en cours. Que Dieu bénisse les Congo. Merci Bandeko, Balandi émission Expression Populaire, Bisiko Nyonso Bozwami, to zongiseli bino matondo mingi, na lolenge bo za toujours na kopesa confiance na chaîne Nabino, ma bannière télévision, pe ma bannière FM et mokolo alelo to monane lisusu na compte ya émission na biso Expression populaire. Encore c'est spécial. Pourquoi c'est spécial? Pourquoi? Parce que et tu es bien ngwete zalaka mingi mingi émissions les na radio et ce qui est commis à la télévision, c'est-à-dire que c'est une émission spéciale. Alors une émission ya mokolo alelo et nazo yamba pona bino ndeko Shambui Batu Benga et nandeko Roger Misamu yambo na pesa bango maloba na lingaki bongo na annoncé ba ndeko tokozana bango mais na pesa bino na no thématique otokolobela yambo na pesa bango oezali bongo maloba tokolobela bongo dossier identification et enrôlement des électeurs na Congo central de façon générale, mais plus tokozala toko marteler tout pe tokolobela mingi mingi oeza bongo ville ya Matadi et yangonde mama likambu tokolobela pona tina ya émission ya mokolo ya lelo na présentation eza bongo ndeko na bino Pacifique Mwanda na sima ba caméra tozozo bongo lisalisi ya ndeko Grâce Falanka ndeko Ronsard Konde et muto ya zabongo na sima kitalatala na ngambo ya radio tozabongo na ndeko Wule Mizidi et na côté ya télévision régie finale et simba mibongo pa ndeko Hervé Mena pe Clovis Solo. En tout cas équipe technique nyonso et totombele bino botondi malamu na musala kitoko obo ko sala. Voilà. Et thème la biso na utuko lobangwete dossier identification pe enrôlement ya ba électeur ya na Congo central mais plus tokolobela bongo ville na biso ya Matadi. Ndeko Shambui mbote pe boye malamu. Mbote merci ndeko Pacifique pe na pesi mbote na ba auditeur nyonso ya ma bannière FM na ba téléspectateur nyonso ya ma bannière télévision na ba nyonso bazolanda biso na YouTube pe na Facebook. Merci bien. Et ndeko Roger Misamu mikoleleke belé na expression populaire na ndeko Pacifique et lelo tokutane lisusu na compte ya expression populaire boye malamu. Merci beaucoup ndeko Pacifique, en tout cas très ravi ya kokabula lisusu studio et longo nayo pe nandeko Shambui mais j'aimerais que bampangia kena kulanda betu na bainzo baka nisave ke betu ketu baka kadingala betu ketu bapeki Kongo samu na baza bakulanda betu mbote mbote pe baba kusansasa ya diambe betu na kutubila ya ke diamu ya nene ya ke samu na kutala deja mapona mikena kukwiza. Alors avant que mapona mia salama il faut tete kusonama ya vwanda soit enrôlement kuzaluta na mtindu mosi ya mbote ndeke lumba bubu betume kutana samu na kutubila diambu yai ya kusonama na bainzo ya senito enrôlement des électeurs. Matondo Pangi Roger Misamu. Alors bandeko balandi miso eko le kabongo na en direct na radio, toi pe na télévision mais aussi na YouTube. Donc ce que beti au komika na téléphone na yo ma bannière télévision au kolanda biso en direct. Voilà. Et malamoko ndeko Shambui kokaki topeto bandi émission na biso seni aibaki bongo na kopesa 30 jours à l'ansaki bongo et processus ya
opération d'identification pe enrôlement des électeurs ezaki bongo na mobu oyo uti koleka et simanango tokomi na suka abakisi susu 25 jours mais yo étant journaliste osalaki bongo ronde na kati ya ba centre nyonso oyo ezwami na ville na biso ya Matadi parce que tolobia tokolobela plus ville ya Matadi alors osalaki ronde na ba centre na biso salela biso état délié makambo nini yokoleka na katikati ya ba centre oyo bisika bande ko bazokende ko zula ba carte d'électeur. Merci beaucoup ndeko Pacifique pona maloba opesi ngai awa nazana isengo mingi l'air nazokuta na susu na ba téléspectateurs na ba auditeurs na biso ya ma bannière parce que Nikolo euti koleka na zalaki na émission on m'a reçu face à la presse na ibisaki bango ete ma bannière télévision ma bannière FM na musala biso tokosala ane oyo tozali radio na bino de proximité toza pembeni na baoyo batalaka na bao bayoka kabiso nde na yango tolobaki ete oyo nyonso ekoleka oyo nyonso eza ko concerner peuple biso en tant que média tokokota kati ya masolo wana pe tokopesa information oyo ezali crédible oyo ezali équilibré oyo ezali vérifié ezali teke ovandi okaniste biso tokendeke totali to constater pe to pesi na mukolongo na émission na salaki dernièrement face à la presse na ibsaki bawo nyonso balandaki ke ma bannière toko kitana terrain toko tambula na babiro ya vote pona kotala ndenge nini ezoleka pe ko rendre compte ko yebisa population oyo biso tokutani na yango ndeko Pacifique opesanga moi temps parce que nalingi bana mboka bayoka bien matondo ndenge makambo ezokende to tambolaki na ville ya Matadi na ville ya Matadi to tamboli dans les 3 communes Matadi Mobimba ezali na 35 bureaux de vote et na kopesa ba résultat ndenge to tamboli na commune ya Matadi ezana 11 bureaux de vote na 11 bureaux de vote to lekaki na bureau oyo babengi complexe scolaire d'Aurélie place to kuti ke bango baza na machine moko oyo ezosala musala EP3 mpozo to leki kuna bango baza na 3 machines nyonso eza kosala très bien sans aucun problème EP Gonda toleki kuna bango baza na 3 machines o nyonso eza kosala bien aucun problème collège Ntetembwa baza na machine moko ezosala problème ezate EP1 Londe bango baza na 3 machines pe ezolekana kitoko tolekaki na Institut Mabeki tokuti bango baza na machine misatu 3 machines toleki na complexe scolaire la modernité kuna na Uze bango baza na machine moko Itecom ou Institut technique commercial de Soyo tokuti bango baza na machine misatu mais la machine misatu wana moko eza na panne donc lobby tango tozaki tokuti ke bazo sala la machine mibale toleki na complexe scolaire Mvwadu wana na Toulouse tokuti ke bango baza na machine misatu nyonso ezo sala bien toleki na collège Twins School bango baza na machine moko pe ezo sala sans problème et tosukisaki mobembo na biso na école primaire ya Chimpi kuna na ngambo ya Fleuve baza na machine misatu nyonso eza kosala malamu na commune de Matadi na oyo biso tomoni na miso oyo biso to place to tambuli tomoni ke baza au total na 25 machines dont machine moko eza na panne na oyo etali musalezo salema ndenge tokuti na commune de Matadi tomoni ke bisika mususu baza ko salela pe application oyo prerap
tomonaki neti na institut Mabeki soki oza déjà enregistré oza na nini na yo okende kuna okosala sans problème. Tomonaki neti na Itecom soki oza na application wana ekoleka sans problème. Pe tomoni na collège non pas Twins School, non ezami bale wana nde tomoni ke bango bawe basaleli téléphone na bango intelligent soki oleki kuna ekoleka sans problème. Kaka na commune na Matadi ba constate tokutanaki nango, tokutani na complexe scolaire Mvwadu. Tango biso tokomi wana tokomi na porte tokuti soldat ya FARDC na kati totali agent atamoko ya seni azate totuni pona nini boy o bakei kolia. Donc bagent ya seni o bazo sala na complexe scolaire Mvwadu tolekaki wana ezakina ba 13h bango bakendeki kolia batiki kaka soda atelemi liboso ya biro. Lobi tango toleki na chimpi ndenge na biki tosukisaki lobi na chimpi tokuti machine misato ezo sala mutu ata moko azate. Nous sommes arrivés à Chimpi à 15h. Tango tokomi na Chimpi ba agent oyo bazo sala musali ya seni bavandi tourner la pousse nini ba requérant bazate. Wana ezali constat oyo tokutanaki na commune ya Matadi. Na commune ya Mbuzi toleki na ba bureau mususu. Commune ya Mbuzi eza na 12 bureaux. Toleki na EP4 Mvuzi baza na machine moko masolo ezoleka kitoko. En tout cas kuna makambo nyonso ezoleka bien. Toza na EP2 Minkondo baza na 3 machines moko eza na panne. Pe kote kuna tokuti peke soki oye na application wana oso wa enregistrer ba données na yo ekoleka sans problème. Lycée Kimpangi machine eza moko kuna ezoleka pe bien et avec une certaine rapidité pour tomoni azana machine moko mais bazo sala musala kitoko. Mais eloko tokutana kinango na lycée Kimpangi tomoni que on n'a pas compris wana eza constat. Policier oyo azana porte akotiti na kati ya bureau pona kobimisa mutu o okoti awo ndenge nini. J'ai posé même la question au président, mais qu'est-ce qui se passe? Président, il y a bureau. Oui. Ouais, Natuni. Oh non, pas de pour comment il s'est retrouvé là-bas, je n'ai pas compris. Et j'ai trouvé là-bas que Moutazo pèse sa jeton et Zaki policier. Or, na mikanda tozana bango baloki ba jeton, wana c'est les préposés polyvalents qui doivent s'en occuper. Mais ba jeton kuna ezalaki na maboko ya policier. Na EP Kiabilwa. Tokuti bazana 3 machines dont une machine en panne il y a 2 semaines. Kuna l'air totuni pona application oyo to bengi ya prerap bango balobi eza interdit à kosalela yango. Toleki na EP1 Mvibudulu bazana 2 machines makambo ezoleka bien. EP1 Tomisa Luzingu bazana 3 machines moko eza en panne. Kuna nde tokutaki pe eloko atiraki attention na biso na bazo pekisa. On a vu le président du bureau de vote qui interdisait que makambo ya 3 témoins ezate oyo ozwa carte na Tomisa Luzingu il faut kaka ozala na carte ya kala ya électeur. Wana eza observation na biso l'air toleki oyo tokuti kuna bazana machine misato moko eza en panne. Na EP Tulonga bazana 2 machines ezo sala bien. Toleki na EP1 Matadi Centre bazana 3 machines ezo leka bien. Mais loko ayatiraki attention na biso kuna tokuti pe na porte eza ba FARDC. Na tango biso toleki tomoni policité tomoni FARDC na porte. Na bureau ya EP1 Minkondo bazana 3 machines dont moko eza en panne. Et toleki na EP Luzizilu bazana 2 machines moko eza en panne. Na oyo biso tomoni na miso na biso denge omoni na Minkondo bazana 12 bureaux
mais biso to tamboli kaka na 10 puisque to l'équité to yebi place lycée Monaco to l'équité c'est EP Saint-Antoine to l'équité puisque voilà na 4 on était déjà fatigué to kritikana te. Alors to moni na miso na biso to moni que na commune de Mvuzi total ba machine biso to moni il y a 5 machines dont 5 machines en panne. Tokomi na Ndeko Chamboui. Ce n'est pas clair. 5 machines. Tomoni total ya ba machine ezali 23. Voilà. Tomoni. C'est ça. Parmi 23 tomoni 5 eza malamute eza en panne. OK. Toleki na commune ya Nzanza. Nzanza bazana 12 bureaux de vote. Toleki wapi? Toleki na EP1 Tuzolana bazana 3 machines, nyonso zo sala bien. Toleki na Institut technique de Mvuzi bazana 3 machines, nyonso zo sala bien. Toleki na EP2 Mambote bazana 3 machines. Toleki na EP Ango école primaire Ango na kati kuna en place na komi pour la première fois. Tokoti bazana 2 machines, pe nyonso ezo sala bien. Toleki na EP Vivi bazana 3 machines, moko eza en panne. Kuna pe ba mususu basalaki système ya application prerap. Toleki na EP Mayuku kuna tokoti bazana 3 machines et banda ko sala bien, nyonso zo sala bien. Mais na Mayuku eloko mususu tokutana ki nango kuna ezali les agents, les préposés polyvalents, tout mona ki maloba kitoko te na elobele pa ya batu Jacques Simpé na koloba à la souk à la fin pour na yebisa qu'est-ce qui est arrivé là-bas. Toleki na Institut technique professionnel de Matadi 3 machines dont 2 posent problème. Moko totalement en panne, mususu il faut refroidir ango après 1 heure. Batikina nango il faut 1 heure bona bewana na ITP. En tout cas 3 machines moko ndeza na problème te mibale eza penza na ma problème. EP Kiamvu 3 machines nyonso zo sala malam. EP Wenze 3 machines oyo tokutaki nyonso zo sala. Donc toleka kite na EP Mbachimbacha, toleki te na EP Biwewe, toleki te na CEC Nzadi. Alors na commune de Nzanza oyo tomoni na miso na biso 26 machines oyo eza kuna dont 3 eza en panne. 3 ezo salate. Tolobake na tourner biso to salaki pona kotala na babiro ndenge bomoni totamboli na 30 bureaux sur 35. Na wo biso totamboli machine oyo tomoni na miso na biso ezali 74 machines dont 9 en panne. Comme pour dire que na moment oyo tozoloba 65 machines ezali en service oyo ezali kosala. Du moins wana ezali résultat global ya ronde oyo tosali. Voilà, merci Ndeko Chamboui, Bandeko Balandi. J'espère que vous allez vraiment attentif pour la Kolanda exposé Ndeko Chamboui Batubenga parce que après étape oyo de vraiment koleka na étape ya analyse ndé toko fungola pe téléphone poa bino pe bo benga po bo pesa bongo likanisi na bino. Alors toke na ngambo Ndeko Roger pesa biso constat général par rapport ya lecture ya exposé ya Ndeko Chamboui Batubenga mais aussi yope olekaki na terrain et ça la biso pe constat général. Voilà, merci beaucoup Ndeko Pacifique, merci également na Ndeko Chamboui. Merci pour la opportunité to zu mokolo malelo pambate mingi bazali koloba mingi bazali ko kanisa mais cette fois-ci bakoki kozwa vraie information et vraie analyse puisque nous sommes descendus sur terrain et puis de parcourir en tout cas presque majorité à centre d'inscription et d'enrôlement des électeurs. Sur les 35, on a parcouru plus de 30. Donc, Moussala Isa et Salimi Yamakasi. Alors, on a un constat global. Puisque nous sommes passés dans chaque bureau, dans chaque centre d'inscription, parmi constat Liboso Nagoyiko Sala Isa que
to sentir acquisition, il y a expérience. Expérience et bakisami. Dans les chefs, il y a agent polyvalent, soit agent temporaire et CENI, membre tout comme président du centre d'inscription. Par rapport à Nandenge Babandelaki, puisque je rappelle que ça, ce n'est pas la toute première ronde au Tosali. Tobandi Yango, depuis le lancement de l'opération, puisque nous avions été accrédités avant, et puis tu continues. Donc ça doit faire au moins la troisième ronde, troisième ou quatrième ronde au Tosali, depuis que l'opération, il y a identification et enrôlement, il y a ko banda. Donc, dès le départ, nous avions constaté que Bazalaki très lent. Les techniciens de la CENI étaient très lents na Isali Linabango. On a compris la difficulté Bazalaki Nango. Mais cette fois-ci, les difficultés sont encore là. Mais nous avions compris que expérience et bakisami dans les chefs de ces agents de la CENI et que Moussale est commis beaucoup plus rapide que Ndenge Babandelaki. Donc ça, c'est un aspect déjà très important et à souligner. En dehors de ça, parmi Makambo Oyo constaté presque dans la majorité à bas centre d'inscription, il y a une incompréhension entre requérants, y compris agents de sécurité. Puisque gestion et file d'attente, on a constaté qu'ils ont posé problème presque dans la majorité à bas centre d'inscription. Sur les 35, en tout cas dans plus de 25, on peut sentir que moi, la difficulté est ali, moi, que soana, moi, que bendana, tout ça. Moi, des ordres des ali, parfois, on distribue les jetons à requérants avant, donc, na débit à journée. Mais on peut se rendre compte que, jeton, la personne au hasard, admettons numéro 3, comme on a place nae, azonga kina nundaku. Ils seront obligés de sauter. Sauter, plus tard, comme il a 15, numéro 3, Ayekoya. Oh non, moi j'étais déjà ici, jeton nanga yangoyo, eza numéro 3. Vous voyez que ça perturbe l'ordre. Donc, ezali ko déranger, ezali ko sala quand même que, moi, mi finu ko tout an entre agent de sécurité, requérant, y compris préposé. Okay. Donc voilà moi makambo otomeki komona. Mais parmi les éléments à makambo ya malam otokoki ko encourager. Je suis arrivé au centre d'inscription EPM Mikondo vers Wendiabako. J'ai beaucoup apprécié l'initiative du président du centre d'inscription. C'est le chef d'établissement de cette école. Mais en tout cas, azui opération yokaka loko la école. Nenge kaka atangi selaka. Nenge kaka dirige kaba opération ya enseignement naï. C'est-à-dire chaque matin, kaka ba requérant batondi. Asali loko la moi discours, loko la moi meeting, il s'adresse aux requérants pour n'accompagner sa orientation. Il y a essa leli durant toute la journée. Le but que non, admettons aujourd'hui, Boye et Belé, Bamsou Bakomaki depuis 4 heures. Mais voilà. Après, si compte rendu à Moussala Basala qui lobby. Que hier, on a eu à remettre des jetons, na batu tel, na nombre tel, mais on a pu enrôler seulement autant. Et donc, les lots qui ont enrôlé batu à Sikate, tant que tu aussi sinon tu batu à lobby. Et déjà, requérant baye moins des ordres ezalaizate, puisqu'ils sont déjà informés que bakobanda na processus oyo. Babandi na requérant oyo bayaki depuis lobby qui ont été presque enregistrés puisque bazoki numéro tout ça. Et puis bakoya. Et ils fixent d'ailleurs que non, même que disposer machine mobimba po na bakas spéciaux. Que non, maman yazemi, maman bazana bébé. Et les personnes prioritaires locaux langai, je suis journaliste accrédité quand j'arrive. Évidemment, na kokota na file d'attente puisque fona ke ndeko sala musala ailleurs. Si je vais m'enrôler, nazana moi priorité moko boy donc. Le président du centre s'est arrangé et de façon que des ordres écotelatés na place wana. Donc c'est un élément que nous avions encouragé. Qu'est-ce qu'on a constaté aussi? Affaiblissement ya Ngouma. Au départ, Ngouma ezalaki makasi ozomona bazo tindika tout ça. Mais on a constaté qu'à un certain moment, batu bakoya na tongo bazu ba jeton, bazongi, et à un certain moment, les techniciens sont presque dégagés. Il faut pas accélérer Moussala, mais batu bazo kobele la basalité. Donc c'est ce que je viens de soulever tout à l'heure. En dehors de ça, caprice technique. Caprice technique, nous venons de recenser ba machine au ezali kosala que au moins 9 machines ezali kosala té. Mais de toutes ces machines où elles ont fonctionné, au comment on a pendant 2 heures, 3 heures, basali na bango correctement. Mais après 4 heures ou bien après 3 heures, après 4 heures du temps et demi, on ressentit que la machine moko est bandiko compliqué.
Ce qui est bandi compliqué, bah, se référer na ba formateur na bango, bah, se référer na ba technicien na niveau ya centre. Okoyo kaka que non, bope misango, lokola ndenge ndeko chambo ya uti koloba. Omuna ba bengi que non machine boyezai ko salate, mais bope misango. Bah, kopé misango peut-être 1 heure, et ça 1 heure du temps. 1 heure après, faut kopé misango pendant 30 ou 40 minutes, et vous sentez que, ezali ko freiner élan, ya bato aussi bazui. Expérience mususu et puis vitesse mususu na musala na bango ya identification et enrôlement des électeurs. En dehors de ça, ce qu'on a pu constater hier et avant-hier, pour être franc, on a constaté une certaine démotivation. Une certaine démotivation, il y a des agents, il y a CENI, ces agents temporaires à CENI, qui, dans plusieurs centres, se disaient que non te foutamité. Et même dans leurs échanges avec les requérants, lorsque les requérants réclament dehors, que non, à l'intérieur, qui vont rétorquer que non, nan kutu te foutamité. Donc, ça créait une certaine démotivation. Et un cas spécifique, avant-hier, nous sommes arrivés dans un centre, mais je préfère, M. Chambouy, ne pas citer les noms du centre d'inscription. Nous sommes arrivés là à 8h30. Et à 8h30, nous avions trouvé le président du centre d'inscription qui était déjà là, avec un opérateur de saisie sur 3. Donc, ils sont censés être là au nombre de 3, les opérateurs de saisie, mais on a trouvé seulement un à 8h30 et jusqu'à 9h. Où sont les autres? Ils arrivent après 9h et le président du centre, en tout cas, les a quand même fustigé ces rythmes de travail. Et là, ils ont dit que non, nous sommes devant un fait accompli. Voilà, nous en a transporté. Voilà, boye, on a pu se débrouiller pour tout comme ça. Donc, on a constaté qu'il y avait une certaine démotivation. Je ne dis pas qu'il y a, puisque peut-être que cette démotivation a été réglée depuis ce matin. Peut-être que le problème, on a Mbongo, ils ont été réglés. En croire ce qu'ils nous ont dit hors caméra, ils nous ont certifié que depuis le 24, Batikali Kozwa ata infanté que ça soit frais de déploiement, tout comme frais Nabango, Yambongo Nabango Basalili durant toute la première période, c'est-à-dire du 24 décembre 2023, c'était 2022 plutôt, c'était le samedi, le jour du lancement de l'enrôlement. Kino Mukolo, il y a le 23 janvier 2023, Oyo, Bayaki ko clôturer, première période avant que tu aies entamé la deuxième période, il y a 25 jours. Voilà, d'une manière générale, Ndeko Pacifique, au Nakoki Koloba, na constat général au Ngaïna Sali. Merci bien Ndeko Roger Misamou, Ndeko Chambouy et Batubenga. Likambo Yakobaki Sezali, certainement. Oui, Likambo Ezali, Ndeko Roger Aouti Oloba. Effectivement, Nao est allé Makambali Foot. Toyokaki Yango, et puis l'air Tobanda ko circulé, Banda ko dala. Ça m'est arrivé. Je vais vers un centre, Nazokutanana Bato, non, kuna bazo salate, puisque Bafouti Bangote. Mais moi j'arrive là-bas, moi je suis journaliste, j'arrive parce que moi je voulais constater que bazo salate. Mais moi j'arrive, je trouve bazo sale. Mais Bato Nakutana Bango bazo, non, on ne travaille pas là-bas, des choses comme ça. Mais moi j'arrive là-bas, je trouve bazo sala, pe Nasalo Yanga Musala, Ndenge Nabanda Kolekana. Je voulais signaler que na ndeko a lobby par rapport na likambango ya paiement na bango biso musala tosala kango selon les normes lobby lokole ezalaki mukolo tosilisi ronde to bandaki ronde na biso depuis avant-hier lobby to tambolti to sukisaki na lobby ke na sukisaki na Chimpi tout juste après Chimpi na kei directement na CENI. J'ai rencontré madame le secrétaire exécutif tozalaki na ye yepe abengisina adjoint na ye to solo na bango na la kisi ba onyo songa na zolo ba oyo na yebisi bango voilà j'étais ceci j'ai vu ceci na masolo nde madame secrétaire exécutif andimi abi oui batwana bazo sala nan bafutaki bango te mais mongo na bango eye. Je crois, puisqu'il était question, peut-être les lots, nous sommes jeudi, peut-être paiement et bandit les lots. Peut-être paiement et bandit, ce qui est bandit, lobby, nandimi, puisqu'elle m'a confirmé, pe ayebi singaboy. Retard oyo, ezaka moi passe na makamuna biso. Tango to recruta ki batu, to yebisa ki bango. Que
tala ba problème biso tokutana kanango na seni azalaka na nyongo ya mutu te mais azalaka na ba retard tango tokosala musala compte tenu ya procédure ya makambo ndenge tokendeke ekosalema ke retard eye mais bozala kaka rassurer ke mbongo na bino bokozwa yango. C'est ce qui a fait que bango pe bandimaki bayebaki bien que bakozwa mbongo sima. Et signé acte d'engagement. Et puis ils ont signé l'acte d'engagement. Signé nin oyo sala na ndenge peke pour les 30 jours. Signaki déjà contrat na bango il y a les 30 jours que bakozwa mbongo. Et maintenant encore avec le système de l'IGF. L'IGF qui a beaucoup d'exigences avant mbongo ebima, avant mbongo elonga na banque centrale, c'est ce qui a fait que moi retard et s'est prolongé mais lelo oyo mbongo na banzi na moment où ils étaient déjà na matadi de façon que bafuta ou bien pezo bandalelo tolobi bazo futa bango les 30 jours oyo basalaki 30 jours wana bazo futa bango et puis puisque ndenge to tambla ki to banda ko yoka les autres avaient l'inquiétude 25 jours oyo bazo pesa bango basala lisusu musala est-ce que bako futa bango ezandeni po bango basinyaki contrat ya 30 jours. Madame le secrétaire exécutif a yebisinga boye. Alobi mais azoka moi que les agents bar lo bandenge wana puisque bazana compte moko oyo bazotindela ka bango ba toutes les informations. Il y a un communiqué officiel où ils en a compte na bango. Oyo ba yebi bien que les 25 jours ajoutés vont être payés. D'ailleurs, ba engagement ba acte mususu ndenga basalaki oyo à la fois passée. Ezana nzela ezakoya pour que ba signer lisusu de ba kofuta bango. Donc musala nyonso muto akosala ba kofuta ye. Voilà moi précision na lingana pesa côté wana bon bango mo ndeko balela ki ke bafuta ki bango te bazo futa bango mbongo na bango ezali déjà les dispositions sont prises bien que les lots tobimi na noté tous a bloqué à poto ye parce que effectivement paye bandi mais tous qui assurance que les lots au jeudi masolo ya mbongo ezo bandana bango. Et puis, mbongo na bango 25 jours bakosala bakozwa yango. Voilà moi et l'homme sous nanga ko ajouter. Voilà, merci bien ba tata ba mama ba landinyo ce émission expression populaire. Toyambi pona bino ndeko Chambouyi Batu Benga, pendeko Roger Misamu et tous deux journalistes na ma bannière télévision pe ma bannière FM. Na bango toko lobela dossier il y a identification pe enrôlement ya ba électeurs na Congo central. De façon générale, mais plus particulièrement dans la ville de Matadi. Alors, déjà on a exposé, il y a les deux parties. Ndeko Chambouyi a sali biso état des lieux et il y a Makambo nyonso l'équipe ezo ndenge yango ezo kolekela na ba centre nyonso de façon détaillée. Mais Ndeko Roger Misamu a sali juste constat global. Il y a Makambo yo ezo sali mapeka kana kati na ba centre d'inscription et il a juste complété peut-être oyo Ndeko Chambouyi ya lobité yepe abakisi li kolo wana mais toko ko ba émission na biso kala mingi te toko pesa bino numéro po ete boba na ko benga biso Ndeko Chambouyi tango ko sala on ko pesa ba nombre de machines na ba centre tout ça côté mususu une machine côté mususu ma machine ba eza 3 mais moko kaka ezo sala mibale eza na panne côté mususu masaka na machine moko bon pona nini ba centre mususu eza na ba 3 machines ba centre mususu ba tie machine moko. Merci Ndeko Pacifique pona motuna biso pe totunaki bisika jonso totamboli pe nazalaki en face à madame secrétaire exécutif natunaki apesa ki précision très simple ezali ke ba centre o ezalaki ya kala eza na 3 machines ceux qui oboni ba tchekaka une machine ezali centre oyo ba créaki sika oyo basalaki ke pona ko désengorger côté moko ezalaki bato ebele babimiseli bango yango moni net na twins na centre d'identification na twins ezalaka te mbalo ezali nazalaki na école moko kuna soki babengi complexe scolaire d'Aurélie je crois c'est d'Aurélie ezalaka te donc ba créer ba désengorger côté ezalaki ebele ba désengorger et pe mpose po bango nyonso banda okende côté moko ba tieli bango côté kuna po baya donc place nyonso eza machine moko eza centre ya sika oyo babakisaki par rapport na ba oyo ebandaki coexister
Ok. Nazo profiter pe moi micro lokol naza nango siko pour na pesa précision puisque na bi ke bandimi ba téléspectateur na ba auditeur ba ko benga mais bazo déjà idée oyo ndeko olobi ke toza ko insister mingi par rapport na Matadi mais na lingi ba comprendre nanu eloko ni nezolekana tozali na Congo central na année élection oyo tosalaki la fois passée province mobimba ya Congo central tozalaki 1 931 006 électeurs. 1 931 006 électeurs. Mais na année oyo, baza kozela combien? Année oyo, baza kozela 2 373 308. Wana ezali po na province mobimba. Mais na oyo etali ville na biso ya Matadi. Po eloko oyo, po batu, il faut bayeba yango bien. Ville ya Matadi na élection oyo elekaki oyo pesaki ba konzi oyo tozana bango lelo na ville ya Matadi combien tozalaki na bango ba oyo bazalaki enrôlé ville ya Matadi ou circonscription électorale ya Matadi ezalaki na 231 842 électeurs 231 842 électeurs oyo ezalaki na année wana. Mais na année oyo, selon ma prévision, selon ma projection basali, bazozela 285 651 électeurs. 285 651 électeurs. Nde oyo, l'air tozo kinda tozo bunda na kobunda nyonso oyo, poto zwa. Tozo bana batu bakende poto kokisa, oyo, ce sont des prévisions. Et qui collecte, et qui atteindre, et qui kozala na CP, ce ne sont que des prévisions. Ok. Ma projection. Mais le 23 janvier, mukolo oyo tosukisaki wana. Na tuna kipana koyeba ke mais na Matadi si il était question que esili mukolo wana. Tosi tosali combien pour la ville de Matadi. Pour la ville de Matadi, on a déjà atteint 37% de ce qui est prévu. Okay. Donc 37% de 285 000. 285 651. Nde oyo eza déjà ya kokisama. Donc déjà plus de 105 000, 106 000. Hein? Ce qu'on calcule. Et c'est qu'on même. Mais et là, comme ce que je dois signaler, Batu Fotoyeb. Oyebi, na Matadi, na 2018, na élection de qui? Tolobi que les enrôlés, Batu, Bazouaki, Bakat, 231 842. Mais tant que tu as une élection, il y a voté par député provincial. Il n'y a eu que 104 526. Bah, attendez, bah, qu'on voter. Vous allez comprendre? Ah. Donc, n'alingaki ba élément wana, n'a rappelé pour population yebi yango, ba téléspectateurs ba bato ba landela kama élection. Ba yebi ndenge zalaki, c'est que na moment oyo to sala tout Roger Outi kolobaka a constaté engouement ezate. Ngana yebi que na uti na chimpi na kuti ba machine vide mutu azate ba vandi na bango ba komi ko beta masolo ba po batu bazate tango yango yo batu bakende na ba bureau na bango bazwa ba carte na bango de façon que to ba qui s'appelle nombre jusque là on a déjà atteint au moins 1 million, on a déjà dépassé. J'ai posé la question à madame le secrétaire exécutif, on a déjà dépassé 1 million quelque chose. OK? Alors tozo zela sikoyo de façon que toko kisa oyo tozo zela 2 373 308 électeurs. Merci bien Ndeko Chamboui. Ndeko Roger Misamou et Ndeko Chamboui a ko pesa bongo le pourquoi il y a awa machine moko juste pour na ko désengorger peut-être moi banini. Mais analyse nini ko sala na lolenge wana parce que je donne un exemple na commune ya Matadi seulement. Twin School na Ngombe déjà écart moko ezawana Twin School na Ngombe c'est un peu loin. Est-ce cette façon wana yo omoni yango ndenge nini que non pourquoi ne pas mettre 3 machines na ba centre nouvellement créé et au lieu que kotoneza la kana machine moko? Quelle analyse vous ça par rapport à lolenge wana na ngambo aseni? En toute objectivité, je pense que la CENI avait bien réfléchi dans ce sens. Pourquoi tout ce que la CENI fait, c'est en fonction des moyens. Il y a eu un budget qui a été proposé et qui a été satisfait d'une part par le gouvernement. Donc, bakena ku sala plina na bakena ku sala calcul ya ba machine
tout ça, c'est en fonction des moyens. Mais aussi, il y a popularité à chaque quartier. Quand vous prenez Twin School, c'est dans un quartier où ils appellent ça populaire, je dois vous le rappeler. Twin School. Population à Twin School, il y a Minkondo. Hein, Minkondo. Toi, soit il y a Nzanza. Il y a Nzanza. Ce n'est pas la même. Puisque c'est un nouveau quartier, à peine ceux qui au monde derrière, espace vide des ananes et belé, c'est à peine qu'ils sont en train de construire. Donc, l'analyse a été bien posée, les études ont été approfondies. Je pense que, en toute objectivité, il n'y a rien à critiquer de la mauvaise manière par rapport à Place Oana. Donc, je pense que études des alaki, études de faisabilité, et ça les maquis malamu, et que c'est bien justifié. Voilà. Pour soutenir ce que Roger vient de dire, l'air nazoa na ba statistique nazoa au moins que ndenge totamboli na totamboli dans tous les bureaux de la commune de Matadi. Total de machines déployées dans la commune de Matadi, ezali 25 machines dans la commune de Matadi. Oui. OK? Mais ce qui tokei na Nzanza, il y a eu 3 centres oyo to comité. Sur les 12 centres, tu as 9 centres. 9 centres, oui. Mais déjà, les 9 centres font déjà 26 machines. 26 machines. Ok. C'est qu'au moins, 3 oyo, tu as évité ceux qui combien de machines. C'est que les concepteurs vont comprendre que Nzanza est la population. Voilà. Et c'est une commune populaire par rapport à Matadi. C'est que ma machine est qui est belé, Nzanza, est belé, Nzanza, par rapport à côté Moussous. Donc, ça, ça qui étude avant, va déployer ma machine. Voilà, merci bien. Alors, ndeko Roger Misamuna ozungela kakayo, tolobela ba prioritaire. C'est ni aloba qui était basi azemi ba handicapé, ba catégorie nyonso, topé ba o bazana ba bébé, baza bato baza soki ba se présenter et c'est là qui bazo ba carte d'électeur na lombango. Mais esalema ki bongote. Sikoyo wana na niveau wana tokomi wana eza problème ya muto ako gérer file d'attente to eza problème ya chef de centre parce que eza na ba mamé belé azana mwana mais asali presque une journée kaka po tazwa carte na centre d'inscription. Voilà, pour démontrer que nous avions pu approfondir la recherche na biso sur terrain. Donc Tomeka qui a analysé presque les paramètres au Nyonso. Et on l'a constaté sur terrain. Il y a des centres où les respects, il y a principe Oyo, et ça vraiment sacré. Donc, Bazolande là vraiment n'engezali bongo. J'étais à le Matadi centre où ceux qui kaka maman ya zemi à se pointer ou soit maman Oyo azali na bébé à se pointer. En tout cas, en toute priorité, bazo koko de sabango. Et durant tout le temps que j'ai fait na Katia centre, puisque je me suis dit na ça là au moins 30 ou 40 minutes comme ça, na meka ko vivre la réalité. Puisque si vous ne faites que 5 minutes, elle okende makamusu ko sale manasima. Puisque quand vous êtes là, Yamabe peut-être bakoki ko éviter ko sala yango. Alors, na oumela comme ça na eba, ce qui va se passer. J'ai constaté na ba centre wana lokola Matadi centre où à chaque fois ba préposé bazali ko senga na agent de sécurité libanda asa la contrôle ce qui ba mama ya sika bazali na bana ba ye soit ba ye ko remplacer. Donc dès que bazali libanda en toute priorité bazali ko kotisa bango. Sauf que y a eu certains éléments peut-être à déplorer na aspect prioritaire. Puisque zana bisika mususu un membre ya centre d'inscription azali na bandeko na ye, azali na famille na ye. Quand il arrive, yepe a komisi bandeko wana lokola batumoko prioritaire. Akoki koya na ye et finalement abengi bango baye bakoti. Et yangonde e causé ba désordre, soit ezali ko causer ba désordre mingi na gestion ya file d'attente. Puisque bato baza wana depuis tongo. Soit depuis lobby bazui carte te. Lelo susu na tongo baye ba constater que za na batumoko boye un groupe de personnes baye bakoti directement. Mais en les regardant comme ça, bazate na liste ya batu oyo bazali prioritaire. Et directement, et bandi ba débat, soit et bandi, moi, mika katon bisika wana. Mais lorsque ba moni mama azali na bébé, aye, à se pointer, et que ba senke non bolek sa mama azali na mwana. C'est sans débat. Ba requérant ba se retirer, ba lekisi mama aleki, ti akei akoti. Mais là, on l'a constaté dans plusieurs centres où parfois, on fait passer en toute priorité certaines personnes
sorti en réalité bazali na catégorie wanate. Ça j'espère que je l'ai constaté. Voilà, bien. Alors tozongana nous tozwa nangana bakisama eloko na oyo Ok. nani alobi puisque ça musala to ça to uti na terrain. tout à fait. Hein, to uti na terrain oyo to observer ndenga lobi ezali na ba centre oyo ba respecter très bien hein boye na boye mais ezali na ba centre bakamususu biso moko. Moi j'ai rencontré na Londe une personne, une maman, personne vivant avec handicap, ye aye bayambi ye abimi mais abandi ko tombo pona nini fallait mwana na ya mukolo pe azo lokole ya zumba la moko. Donc tu vois c'est Donc comme il est asa vulnérable, comme si famille non sa famille non vulnérable. Ah tombo quand je suis arrivé Natal mais qu'est-ce qui se passe na tenue policière qui était là-bas, elle m'explique ah c'est qu'est-ce qui se passe ça mais azoto moganaye ceux qui muto azole ko kanisa ceci c'est là mais ceux qui ont landé de plus près moi naza mukolo aza majeur il faut dans na mulongo lokola batunyoso ya lingi lokola ya ye na mwana na ye c'est ça. Soit maman aza na mwana aza teke aza ko accompagner azo simbaka ye non elle-même marche d'elle-même mais parce que elle est handicapée la personne vivant alingi na mwana mbala moko au moins babilo kwa ndengwana mais il y a aussi des cas où nous avons rencontré bah les préposés polyvalents bah ouais pe mususu bazaki na comportement malamu te. Moi je l'ai vu na centre oyo ya Belvedere Mayuku oui le langage déplacé hein langage déplacé il y a batu bazali kosala kuna en tout cas langage ezalaki kitoko te mais le kola batu bazolo ba ceci c'est là je peux même vous informer que mibale balongoli ils ont été révoqués ba révoquer ki bangolobi pona langage pona makambo na kento kozwa bandeko donc bato baye na ligne azotia bangote akeko kozwa bandeko na ba master na ye ba connaissance na bandeko na bato quartier amemi et puis il va imposer ça non sangolo ko les otambula biso tozo tambula tozo mona bato bazo information et comme kana ba consulter et comme et hier 2 personnes ont été révoquées. Merci. Voilà, besoin numéro comme ça ce kozana et contribution likambo akoloba okobenga biso na numéro oyo. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62. Allô Mbote, bonjour, comment on a bengi biswapi? Allô? Allô? Oui, bonjour maman, comment on a bengi biswapi? Kombo la nga mama minga bengi no ana terrain ndimba awa, biso toza ana ndimba awa. Toto nyonso ya mbwa biso tozozwa carte na ndimba ba policier soko za na 2000 te
na basoda so oza na 2000 te kopesa bango bakolekisa yo te nde nazobabona aza na zemi me nabeti plus de 50 tours nazozwa kaka karte te mpo na nini so napesa nano 2000 naleka. Alors bosala effort botia basécurité na bino bapolisier bayeba te basoda bayeba te mpo basunga biso carte eza ya biso eza ya bango te. Alors eloko bazosala ezalaka te. Merci maman. Oui. Voilà, Ndeko Chamboui, c'est depuis Ndemba, azana zemi mais bazo exiger 2000 francs, tikino lelo nana zui carte d'électeur T. Réaction qui va commencer? Bon, Ndeko yé muto alobi, yé nde muto azana terrain, elle sait ce qu'elle dit, sauf que j'ai un limité à 50 tours, peut-être on est à yelo beli. 50 tours wa kende ndenge nini wana. To yamba Ndeko, to yamba Ndeko. Allô Ndeko, qu'est-ce que je dis? Allô Ndeko, comment on a bingi swapi? Allô? Voilà. Nalobi Ndeko, ndenga lobi bato bazali commis à la sécurité, ba commis kosenga mbongo. En tout cas, bakonzi ya seni, bawo bazo landela makambo. Nakasi faut bazo ba disposition. Peut-être ndenga ya lobi kocha ta batu en tenue civile, on va cause à la bas contrôle la bango pour na komonaka ce qu'ils sont en train de faire puisque carte ezali wana po batu bazo ezate ke ba picheli bango po bango ba ya ko zwa mbongo. Voilà, to yamba Ndeko. Allô Ndeko, comment on a bingi biswapi? Allô? Allô Ndeko, comment on a bingi biswapi? Bonjour papa. Oui, bonjour. Comment on a bingi biswapi? Na bengi na komina matadi comme on a papa Doris hein? Oui, papa Doris. Olanda biso na TV na radio to wapi? Na bengi na radio. OK. Bon, na yoki ne constat papa Chamboui ya sali na ndeko na biso Roger atwa sepela mingi na bani na yene na salaka. Elo mo esalinga pasi mangasi na mingi bozo baki wiyo ngai mo na victime. Na kende deux fois na Doreli suki Doreli wana. Mwanzo wa carte. A policier ba osenga batu ba mbongo. J'ai na mi moko to yaki na ebo a dépensé 5000 francs congolais pour na zwa carte de l'électeur. Policier a se permettre akangi portail abimi libanda akena coin bato ba na mbongo balandier. Oh, baza na mbongo te même atolaki 4h du matin. Là bato musu bazo wana aye 10e yoko na mbongo na ye apesi mbongo ba policier ba kotisi ye. À part ça, même atane oboyebi ke ba agent ya nini ya ba seni wana. Et de ça na ba sa makambo wana. Akoya aina batu na ye afanti bango na coin. Comme bon suzuka. Même atane yaki on a laki mutali boso. On suzuka okomi suki journée wana ozi carte te. Bien si babek bobenga na batalobi batalo babengi esili me yo c'était pour nini batuna bongo ko kota au mona o président seni akoti batuna ye o ba gens oya nini ya machine bakoti batuna bango ba policier ya bango na sali presque 4 jours kuna kwa cadre était akende voir MCC na Ndemba na putike même système à 2000 francs ba 5000 francs congolais mengo ando sala mela donc faut que biso ba tanani ba chef na bongo ya ba seni wana faut pas me contester ça batuna bango et ça le biso ya l'état donc faut bongo pour nini hein on muto a salada a sala pendant 3 jours 4 jours que le cadre était a zongo pété pour nini kuna figi mbongo te abo faire ngote en tout ça c'est pas si makasi. Voilà, merci Ndeko. Ndeko Roger. Voilà, merci beaucoup. Na o etali likambo ya to sangisa mi balé comme ça répondre balamoko. Allô Ndeko, comment nano bengi biso wapi? Allô, bonjour. Oui, bonjour Ndeko, bengi biso wapi kombo nani? Na epom. Zala musika ya radio to pe télévision. Allô? Oui. Zala musika ya radio to ya télévision soit diminuer volume. Bon, allô, allô? Nangana lobara pona ba difficulté au seni ya mbala oyo azo créer pona population. C'est des petites ba élection que là na Congo zaki foi. Bango oyo bango ba organiser tout le monde. Le gouvernement na yeseni bango ndio azo créer ba difficulté aux populations au monde. Ça va, merci bien Ndeko. Mais tu comprends bien,
Tu comprends bien. Voilà, je peux répondre à chaud. Okay. Je pense que gouvernement Togogi Kobimisa Libande à Makamboy. Puisque ce n'est pas le gouvernement qui organise ces opérations d'identification, hein, la révision du fichier électoral. Gouvernement a intervenir nako engagé soit nako pesa budget oyo seni asengi. Donc dès lors que si a pesi budget wana, jusque la seni a se plaindre pour nous dire que non, budget to sengaki gouvernement pesi biso yango ya kokokate. Donc pour l'instant to tiana nous gouvernement mupanzi s'il y a quelque chose to landana nous seni. Alors par rapport au problème de monnayage, hein, bah suspicion à monnayage. Effectivement, moi également j'ai eu à recevoir des plaintes ya ba requérant. Puisque Bissoti Totambolaka déjà on connaît que tel les journalistes. En tout cas, Ndeko Roger Misamou na centre d'inscription Mviboudulu. Ça c'est les plaintes que j'ai reçues, la plainte que j'ai reçue à Barekeran. Que non en Mviboudulu, on nous demande 2000 francs congolais. Je lui ai dit comment est-ce que Batumsu Bazo Zwakaka yo basengi 2000 francs. Ah bien non, j'ai eu un cas particulier. Na bungi sa carte nangai. Na salisi perte de pièces, na keko zo attestation de nationalité na commune. Mais elle n'a se pointé, n'a eu jeton. Mais n'a commis na area enrôlement, on me dit que il faut à la carte ya kala. Si tu n'en as pas, on n'utilise pas votre attestation de nationalité ou encore perte de pièces, soit kende ko lukaka soki carte zate pesa kanyaka. Et la personne m'a dit qu'il a pesa qui 6000 francs. Donc, yé na bana na emi balé a fouteli bango 2000. Là maintenant moi j'ai pu vérifier. Mais on dit kuna ezala ba agent ba membre ya centre ba rejitaki yango, tout comme le président du centre EP a rejitaki yango. Et on a contre-vérifié à travers d'autres requérants au balala kiwana au baya kiwana depuis Tongo. Ces requérants ont dit qu'en tout cas ngai personnellement ou soit biso depuis que toza awa toyoki yango nanuté. Mais il y a des cas isolés oyo bazali kolobe yango. Na Sebiko à Mikondo. Il y a également des plaintes, on a reçu des plaintes que non, bazaliko sengambongo boy. On a essayé un peu de vérifier Toyoki Yangote. Donc, si ça se fait, ezabaka moko isolé et puis ezaliko sali mapenza en plein RT na kuku, mais il y a plusieurs plaintes, il y a Sansouana. Merci. Alors ndeko comment no bengi biswap. Allô papa Dimitri, bonjour nabe à partir de Biwewe, c'est que chef d'avenir. Vraiment oyo bazosala juste na église ya mission na terrain du Wewe à féliciter par rapport que musala bazosala tozo observer bango kotia ba piège kotala lolenge bazosala la penza mutu nyonso aza satisfait yango wana nalingaki po naloba. Voilà, merci chef d'avenir. Chef d'avenir confirme que bien na côté na bango kuna. Batieli bango ba piège mais et l'autre côté. Voilà. Encore un appel. Allons de comment na no bengi biswa. Comme na biwewe te. Te to ya mana ndeko. Santé qui doit dire donc c'est des autres mon je suis kuna chef de santé mon ko bazo j'ai respecté bazo pour la santé donc de façon manquer autorité les chefs de santé papa tozo yo allô loba moi malembe hein loba moi malembe expliquez biso nanu problème ezanini na lobi bodo makabo zole kana na santé ya kintu alikuna runga chef de centre obo chaki kuna chef ngoma hey asali nini adopta de vraiment de vous sentir de justice de seulement kuna ce que kuna batakintu wadi siko lo avancer des autres vont savoir kuna fille moko boy akata ni lokolo fana zo carte mais aboyi ko pesa carte mwana fille wana kuna kuloka bana bwana mwasa msiko walosa kuna yinta sinyage carte na aboyi ko pesa carte et puis bitumba entre chef de santé naba nina yi bazo sala bazo finga ye de fait c'est là que va beta yi là c'est pas normal donc ça moteur moi parce que on se fait jour on a pas policier to ba pesi ordre pas civil ba beta chef de santé donc bazo respecter moteur ma paix et c'est normal parce que mutu nyonso président wa que suppose à carte na centre kintu wati kuna ni makambo yosale motema mabe papa ona c'est un angolais
Oui, c'est un Angolais. Vraiment, c'est pas normal. Et ça qui se passe, handicapé, fille, à 4 locaux. Soit ça dit dans les cartes, mais à boy, il faut signer carte. Souka, moi, ça soit qui ni nyoso, à les cartes, à ces cartes. Et c'est normal. Merci. Voilà. Merci, papa. Merci, papa Toyokio. Et selon lui, chef des centres, Azak Kimbangiste, c'est là ce que j'ai compris. Azo Pesa Kaka, Batoyo, il y a église naïe. Et puis un handicapé a beau copier sa carte d'électeur, quelque chose de pareil. Toi, maintenant de quoi? Allons de quoi? Comment on a bien bisouap? Oui, papa Doris. Papa Pacifique, en tout cas, ça se plaît beaucoup plus dans l'analyse il y a papa Roger. Mais on a le lobby qui me concerne dans 5 000 francs congolais, 2 000 francs congolais. Ce n'est pas que Ote, Moutoumou, dans la carte, ou dans la carte, les gens n'ont rien à Kala, dans la parce que les documents sont belés. Dans mon avis, en live, je me suis réveillé à la maison 5h du matin dans le comité. Depuis la fin de la journée, 12h. J'ai le moment où réalité, on a ce moment où on a expliqué. Ce qui est besoin de dire, c'est matin à partir de Banini, on a aucun na Doreli, aucun niveau, il y a des mbas, aucun. Il y a quand même 20 ans qui sont chumpi, malgré la férié, on a au moins un chumpi, tout le monde a un chumpi. Mais toujours à télé, on peut aller qui connaît bien ma casse. Donc, dossier, on a ça, pour ma cambouille, j'ai un sénité, mais les policiers, dans la porte, n'a pas d'essai. Mais on va créer des autres. Mais quand nous sommes à Doreli, on a comment un ancien militaire, alors qu'on a 5 personnes. À ce moment-là, un collègue, un policier, m'a dit, à Tiga Moussa Souda, parce qu'on a un collègue, il faut créer Batouana. Et on crée ma créer le journée, on a. Et quelqu'un m'a créé ma casse. Et on m'a pas mon copain, on a la monnaie, on a un peu trop. Voilà, il est parti. À lobby, Ndeko Roger, il vous respecte par rapport à l'intervention nayo, mais les Kambo à lobby wana, en tout cas, ils ont vraiment ya solo. Effectivement, n'a contredit été. Certainement. J'ai été très clair et je reste objectif. Na lobby n'a rapporté ba plainte oyo ngai na zwaki personnellement. Très bien. Et ba plainte wana ezalaki ba kamoko isolé oyo parmi bato oyo bazalaki victime baza bato oyo bazangaki ba carte, mais je n'ai pas dit que bato nyonso oyo bazali ko senga mbongo bazangi ba carte. Donc je respecte tout ce qu'ils nous disent et puis j'espère que je peux profiter pour na kolobela population biso ngana yo population tozali ba congolais ngai na yo nde esengeli to bongisa mboka na biso ko bongisa mboka, ça doit partir de quelque part et loko ya mabe babunisango, nous devons partir d'un point vers un autre. Alors na niveau o tozali na yango, c'est un moment très crucial. Il ne faut pas que tout s'engager na ba bêtise wana. Ce n'est pas que au pesi mongo aux 8 cartes rapidement que aux ali au sali loko ya malamu. Au contraire, au contribuer na ko baby ce système na biso. Donc ce qu'il faut faire à ce moment-ci, ceux qui basengi mbongo, il faut les dénoncer. Vous avez suivi qu'on a pu déjà révoquer des agents. Voilà. Et ceux qui batouana ba révoquer yango. Nous avions participé et puis tout oyo ba requérant bazalaki esika wana ba participer puisqu'ils ont dénoncé. Continuons comme ça, au moni eloko ya mabe dénoncer. Benga biso, nos numéros sont disponibles à tout moment. Tokoya et puis nous allons faire les plaidoyers à niveau écolo que pour ne pas salir l'image d'une institution bien respectée tant au niveau national qu'international, babi misabambuma oyo ya mabe ekoki ko sambwisa institution puisque bazali payé. C'est vrai. Bazozwa mongo na bango na retard, mais ça surprise te. Ils savaient déjà que tozo kende to bandi musala et puis bon il faut elanda chaîne nyonso bongo tokozwa. Ils ont signé l'engagement, ils doivent respecter. Très bien. Allons de komona no bingi biswapi. Ndeko Arma, matisa moi volume. Ouais, na ndeko Arma na bingi na Nkanda. OK. Na sepeli mingi na analyse oyo bandeko basali, mais mutuna na ngiza boy. Est-ce que bandeko boza ba journaliste doit se présenter boza ba journaliste? Tant bozo le kana ba bureau de vote, dans la bureau d'enrôlement wana. Bozo tala kaka na kati ndenge bazo faela. Est-ce que bozo tuna ba requérant o baza na entrée? Nini bazo kutana nango? Makambo boni o bazo kutana ko pour bakana. Ngabo ko na victime nazalaki bousculé na mabeki nakenda kozwa carte d'électeur naza na cas ya opération nazalaki na babande na nzoto nalakisi bango na mikanda ozojustifie ke nauti hôpital
na aide malade kuta mzola des cartes d'électeur ayaki juste ko accompagner na bona zo baboya et il y a un monsieur comme ça qui na ba bouton minene ne longi atekeli biso jeton et ça jeton mo plus derrière pour rejoindre carte na 10 heures pour son bilan jeton à 5 000 francs et à la fin tout ça là on voit la carte on a dit jusqu'à ce que ba qui conformer nga ya fona yende rejoindre na Saint-Antoine à côté de Mbimba Antoine kuna j'ai fait de mon mieux na mapisi bangomba na gena ikozo kuna encore le monsieur le policier là pour faire la carte d'électeur m'a dit sur Kala y compris na 4 000 francs donc ensemble 9 000 francs on a dépensé seulement pour nos carte d'électeur yango na tuni bandeko Shambo nandeko Misambo est-ce que de tout le qui bateau bazana ba libanda ya ba bureau na tengeli ba ça la peut ba carte merci. Merci bien. Une question ouverte. Ndeko Shambo, je pense que je peux prendre la parole en premier pour répondre. Je demande cette opportunité puisque je tiens la plume au quotidien pour rédiger ba information ezoli kaka na journal concernant la CENI puisque quand nous faisons la ronde ba information ezoli kaka na journal. Ndeko, voilà la réponse à votre question. On ne se pointe pas directement au quotidien na centre d'inscription, non. Ce que nous faisons, c'est l'investigation. Exactement, ok, quand Kambalamoko s'est présenté, je suis journaliste. D'ailleurs, moi, ce que je fais, quand je me pointe, Liboso, il y a bureau, il y a centre d'inscription. Je ne me présente, d'ailleurs, je ne me présente pas. Na se retiré, na sanganika kanaba requérant au bazawana ebeli. Na fandi loko langa pene kozwa carte. La première des choses, j'observe. Si je trouve qu'il n'y a rien, je pose les questions. Elle a posé question. C'est là que maintenant j'ai rapporté les plaintes Yabato Bazali Kolobake, non Bazali Kosengambongo. Mais quand vous allez vérifier, on non en tout cas Basengité. On non peut-être Mutumso Kolobake non na Sengaki. L'autre fois j'étais à l'épée non Matadi Centre. Matadi Centre où j'ai même interviewé des gens qui ont dit que non policier Azali Nakati Azali Kosenga biso 2000 francs. Policier a 2000 francs, j'ai même trouvé une maman qui dit que non. En tout cas, policier a 2000 francs, je suis malade, mais à lobby que Moutounio Sabelaka. Centre na épée Matadi Centre. Et je suis entré, j'ai vérifié na Batumsus. Kaka liboso wana, 3 personnes témoignent que non ba sengi ngambongo. Biso ba sengi biso mbongo. Mais d'autres, une vingtaine ya barikiran bazawana ba lobby que non, biso lisolo mbongo toyoki yangote. Je vois les policiers, non. Je vois les chefs des centres, mais je préviens du moins. Natikali koyebisa ba chef de médecine ni président à centre qu'en tout cas il faut faire en sorte que binomoko bozala na liboso ya na oeteli gestion ya file d'attente. Donc ne pas laisser l'entière responsabilité na bande konabiso ya sécurité puisque il y a du désordre au ekoki kobima. Donc c'est pour cela bango en tant que mokonzi ya sécurité asala musala na ye mais à chaque fois ba préposer ba le kaka ba vérifier qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc voilà en quelque sorte ce que je peux dire. Ndeko Shambuzela to yamba ndeko oyo alo ndeko komana no bengi biso wapi? Oui, bonjour ndeko Pacifique. Bonjour. Bon, nazolanda bino bien. Ndeko Roger Samu omoni eloko eza wana ilongi na bino eza déjà ciblé na ba bureau nyonso ya ba vote wana. Eza na bato mosusu bakobanda koloba vérité comme si soki alobi vérité bakotyai na moloko. Mais eloko nga nasali biso nga nasali déjà 9 tours nga nazwi carte te à cause ya bongo mpona bongisa carte d'électeur naza chauffeur. Komi bozoluka presse nalinga kotya bato na problème te mais je vais solliciter un PC policier là qui me demande de l'argent. Ntango nakopesa ye mbongo nazo enregistré numéro on a bengeli oyo. Très bien. Ntango nakozwa napesi ye mbongo akotisi nga nazwi carte nakobenga par oyo nayebi te numéro eza ya nani ya ndeko Pacifique ube ya papa Shambu ube ya yo nayebi te me nakobenga nakoloba keno yaka naza na mikolo awa nazwi carte d'électeur j'ai payé de l'argent pour récupérer un peu la carte d'électeur pour que ozala tire na ba information parce que ndenge boza wana ndenge botandani bino misato wana na ndimi te bokende na bureau poko boye oyo bakoyebisa bino ka vérité na pete boye mpe chef de centre ayebisa bino vérité parce que ayebi deza milongi oyo epoinsaka biso déjà. Alors voilà c'est un peu ça eloko na nayebisa yo keno eloko bandeko bazoloba wana ke bazosenga mbongo eza vrai nga nazolamuka ba 4 heures ok boye polisi azotuna yo oyoni biso nini
tokosala mbongo tezonga. J'ai fait 9 tours, ça je vous dis que j'ai fait 9 tours. Pontina lobano boye na uti sous centre oyo kota pen chekala likolo wana na zombi parce que na carte de lecteur na zona permis de conduire. Na ndenge na zombi na télé na bandi kolanda pe bino ndenge bozo pe sala débat wana. Donc voilà, comme vous voulez les informations, na kokende lobi na tongo na kokena mbongo na pesi mbongo buba kote sur la carte de lecteur na bengi moko na bino yaka. J'ai reçu les cartes de lecteur en quoi j'ai payé de l'argent. Merci beaucoup. Bonsoir alors. Merci. Voilà. Okay. Te rappeler. Non, Ndeko Chamboui, Ozoa, comme ça, te rappeler numéro. Pour la Ndeko Radio. Merci, Ndeko Auto Lobasikoyo. Vraiment, nous sommes ensemble dans la mesure où Tolobaki que nous sommes au service du peuple. À votre service, vous, le public, vous, nos auditeurs et nos téléspectateurs. Moussala Biso Tozo Sala, Ezapo été Mboka et Kendeliboso. Que les choses puissent marcher correctement. Et ça, solo, moi je me suis rendu compte, na tour na sali, que quand tu as une carte d'accréditation pour nga ezate, parce que quand je me présentais partout où j'arrive, et les requérants, naba agent, tout le monde, bah yebingaye. Hein? Oh, tout le monde me saluait. Alors maintenant, les requérants devaient profiter de notre passage pour nous accueillir. Voilà aussi le problème qui est là. Mais moko, oyo babanda koloba, oyo bozoloba, ba yebisaki biso yango. Mais okotuna yo lobby. Est-ce que okoki kola kisanga mutu ngo yo pesa? Est-ce que preuve ezali? On ne sait pas prouver ça. Dans tout ça, il faut avoir la preuve. Ndenge ko lobby ke akomonter nini na yeto ebité, mais dans tout ça, il faut preuve ezala. Nandeko oyo alobi pona Tomisa Luzingo na centre na ngana zala kikuna. Je l'ai dit ici que moi également j'étais là. Vous étiez là. Nous avons remarqué qu'il y a un dysfonctionnement là-bas. Wana to monaki yango et mutuna ngope na tunaki. Lobiler na zongi tozo sur la na mama secrétaire exécutif na tunaki par rapport au monipe âge ya batu. Moi j'ai remarqué ça na mambote na Nzanza. J'ai remarqué ça, na mon pe âge ya ba président ya bureau, hein, le col bazar déjà âge très avancé, net bazo kokarsus masoloté. J'ai demandé pourquoi Boté non, ce sont des anciens, ils ont déjà travaillé na CENI et puis Talakaka Ndenge Zali majoritairement des chefs d'établissement. Ce sont des chefs d'établissement. Donc le col appelle masolo ya mbongo ezali pisa yebi ke bakofuta batu mbongo oye baponata jeune moko azana no kuna qui pouvait jouer ce rôle. Bon, c'est une difficulté effectivement, mais Ndeko Koloba Keno, Yaza Angolais Bona Bono. Il ne faut pas mettre des discrédits dans toute une institution. La CENI ne peut pas prendre un Angolais, Ayakoche Yeke, bon non. Mututu, Bandeko, Nyon Sotomoni, Bazo Sala na CENI, ce sont les Congolais. Il faut que l'on bilo Kwandenwana, il faut que l'on Makamundenge, Ezali. Problème est que le président, âge très avancé, et peut-être ne semble pas bien maîtriser les choses. Voilà, merci bien. Tozwa, to rappelé le numéro pour la bande de Kobako, la biso na radio et puis soit na YouTube. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62. Allô Ndeko, comment on a bengi biso wapi? Papa na bengi bino na pompage comme na richesse na lobi boya na kamba ka tuana to confond ke biso o to ko so to so ate. O 5e jour to ko kende boy to so na time so ko kende 5h. Si 16 bon so aka cité. Na centre nini? Na centre nini? To confond te za nini o. Na centre nini? Na centre biwewe cher ben to confond te to ko so la wa to kende boy moyen ti ba na bazozwa. Mais na bureau au chef quartier autour. Na école les chérubins. Pardon? Les chérubins, école les chérubins. Les chérubins, oui.
bato mosusu bazwi na nsima bazozwa badelegation bazozwa biso tozwa kati tolongwa ba 5 na ndako i ba 16 tolema kozwa kati. Voilà, merci, bien. Ok. Alors, plainte ezoko continuer ko ya to ba sa susu ndeko azo ba bengi. Alo ndeko komona no bengi biso wapi? Ngai kombo papa na ngombe. Papa nani? Feroz. Papa Feroz na ngombe. Ok. Na biki na sabino boye keno na kati ya bakarte wana ezala ka o bato ya ka avant mais so congolais alingaka koumela na place bango ndo bazo pesa bambongo wana ko bato bazo tsenga bango bambongo mais bango ndo lingo koumela te bazo balinga bala pour 5 heures po bazo bakarte bakende mais bango fait fort ayena 10 heures 11 heures a kopesa 2000 francs po nini azo carte bango bango bato bazo pesa bambongo bango ndo bazo ko entêter bango. Merci. Merci Papa Feroz. C'est ça la beauté de la démocratie. On m'a dit beauté de la démocratie. Encore un appel. Oui, il y a contredire. Ouais. Allô, Ndeko. Allô, comment on a bengi biswapi? Chimena bengi na ndemba. Eza lukuta tema kambalo eza ya tolo. Na ndemba. Parce toza mbongo toza carte. C'est biso to beti combien de tours na ndemba to shika. Merci. Tolo ma bambongo eza ya tolo eza lukuta te. Merci. Merci. Mais les Ndemba oyo, des fois tu suis au sali expression populaire pour na ba carte, centre Ndemba oyo, ba appelle les autres yaka kaka pour na likambo centre Ndemba oyo. Na Ndemba ngai nazalaki kuna. Oyo clair na pese rapport na ngai. J'ai même dit ça à madame le secrétaire exécutif pour Ndemba. Moi je me suis présenté na Ndemba, na kuti bango bakei kolia. J'ai trouvé seulement un militaire. Policier militaire ne na kuti na kwa na solo lina ye na tuni wapi bango abi ba ko lia na bango na tala boy ba machine vandi yango moko. J'ai même fait les rapports dans nos échanges avec madame le secrétaire exécutif. Mais Ndemba ezana problème. Ndemba ezana problème. Azozonga trop. Ndemba azozonga trop. Alors que hier bazosala ka rotation moko akoki ko bima. D'ailleurs, j'ai posé la question, madame a dit que bakoko pekisa mutu aliate. Mais ils se sont arrangés de façon que le col machine est amisato. Ceux qui moko akeko lia, hein, mi balé batikali. Les ria kozonga poninga pe akeko zo iloko akolia ou bien akeko melamai. Mais jamais laissé comme ça ndenge. Moi j'étais là personnellement. Na telemi na bimi na kepe pembe na sololi. Do bango bazosala lokola ba chinois na ville 12h bakangi pose bakekolia. Batiki et puis batiki matériel na soda. To ambandeko alo ndeko komona il est parti. Ndeko Shambui tozo likambo itali politique politique bakoya kozwa carte d'électeur na bato ebele baza pe bato baza classé na liste ya bato baza ba prioritaire ce qui y a il faut moi je suis contre ça tout à fait cessante. Moi je suis contre ce système là. Ce sont les confusionnistes. Ngai nini yangoyo nazana ngo ya seni n'a pas dit que un homme politique quand il va venir na bambunda na yo longo na yena bato il faut à côté non. D'ailleurs, les dimanches kuna bana minkondo na centre wana ba tombokaki ba lobaki soki to moni mutu azoli susu boye na bambunda pona kokota soki akoti tozo bamba mabanga. Je selon les informations à ma possession. Bana bato parce que bato bazo depuis quand il vient, il n'est pas seul. Il vient avec délégation mobile. Délégation naie ba ouais bazo ki ba jeton ba. Moi je suis contre ça. Il faut ba tellement il faut tala. Aucun Congolais n'est au-dessus de la loi. Mobeko ezali, il faut totosa mobeko. Mutu na mutu aleka azwa ndenge sengeli. Ezate que je suis candidat. Ma candidature pena me bandité. Personne n'est candidat jusqu'à présent. Mutu candidat, oza candidat, opesa candidature na yo wapi. Ezate. Tout Congolais toza ndenge moko oye kozwa carte na yo, yaka ozwa carte na yo, soko yena batu na yo. Yaka na batu telema kote na mulongo. À côté de Moulongo, Azelati, ce qui peut sali que Yazana jeton te. À quoi appelle le Bikuna? Moi, je suis contre cette façon de faire les choses. Je crois, n'ayébite Bajan Yasseni, ceux qui bazo banga nini, bazo banga bango ponanini, quel qu'il soit, même un député, il est député, oui, mais ici on n'a pas écrit que les députés sont vulnérables. D'ailleurs, ils ont vacances parlementaires, à quoi la journée? À quoi toute la journée? Il n'est pas vulnérable. Hein? Il est député, oui, il vient pour s'enrôler. Il doit d'ailleurs donner l'exemple. Il doit donner l'exemple. Mais lui ne donne pas l'exemple. Moi je crois,
bandeko bazo sala na ba bureau pour les jours qui nous restent jusqu'au 17 bato sa mobeko elobi nini qui est vulnérable nani akoki koleka aleka makambwana. En tout cas, personnellement, je suis contre ça. Voilà, merci bien. Ndeko Roger, ce qui a Kobakisa par rapport à Néon Lobby, ce qui est Zate Mutuna. Effectivement, rapidement, Nakoki Kobakisa quelque chose, et ça par rapport à la contribution et à la parti politique. Tout à Manon Ndeko. Merci. Abandeko insisté mingi. Allô Ndeko, comment on a nos biswap? Bonjour papa. Oui, bonjour. Comment on a nos biswap? Comment on a eu Valdo Malonda, moi on a pena ya kati ya Ndemba. Penja oya women na kati ya Ndemba. Mutu oya sopota ke ba police ba zosenga ka batumbongo ti atuna Valdo abundisa ki police na sima e kona Ndemba vrai ou faux. Ngana bu police kona mbongo na zonga tambongo na ngabo ya. Komba police die kati ya Ndemba na terrain Ndemba. Merci. Merci pour la précision. Et nous devons continuer comme ça. Policier a agent de l'État. Il y a un pesa mbongo te dénoncer. Beria soko pesi mbongo pe. Et les corrompus, les corrupteurs. Minami bale boko mina kati. Boko mina infraction. Toyamba. Ne pesa mbongo te. Alors Ndeko comment na no bingi biswapi? Comment on a mapuya na bengi na pompage. Ndeko mampuya depuis pompage. Oui, na c'est la mingi na émission mais beno ko ci c'est dans ndambo ci Congo ko. Toujours le mais kana mais tuba roche kana pangi roche kana tuba ki Congo mbe. Mais tu vas plaire mu demela ka kare. Na zola sana na vivi. Bato bana sala ba bien rapide. Mais maga mazono mu baga déjà cheton. Pour imeko na mu dire mu mingi pe po mu fana na ntwala. Azono mu se sacrifier journée me baga cheton. Ah, mais bah on carte à l'aise, pas de sans problème. Nazola sana. Oui, merci, Matondo. Merci. Voilà Diambo Moussi Ambote Mpank. Matondo. Matondo Pangi. Voilà, merci beaucoup. Matondo. Merci, le temps presse. Pangi Pacifique, comme je l'ai dit, je vais parler de la contribution des partis politiques. Moi, je pense qu'il y a que parmi... Pangi Roger, excusez-moi. Pangi, beno biga tete, kubukila, betu baka moi tempé ya kusala moi exposé. Moi, je pose même 10 minutes. Beno futuka. Alors, je vais dire ceci. Le parti politique, c'est parmi ba structure to batuya et kena kuvutu sabeto manima na kisika ya tokele. Plus loin au départ, il y a kena mutume bokla metu ba non. Beto, to biso babilongi na biso eza ciblé. Si ba yebi yango na batu nyonso. Donc, lorsqu'on se pointe, o ayebi kazo sala mabe akosala yango lisusuté. Mais au moins nous avons des observateurs. Chaque parti politique faut na ba observateurs. O baza accrédité na CENI. Et quel est le travail de ces observateurs? Et pour vous paraphraser aussi, la communication à CENI via rapporteur. La statistique, oui. Batubaka ya la CENI alobaki que bazo déplorer absence ya ba journaliste na ba observateur dans plusieurs centres d'inscription. Exactement, même les journalistes depuis élection bandaka momona TTV journaliste na centre d'inscription. En dehors ya baya ikena kona landaka ba batukina kuzabaka ba carte nous ça la reportage. En dehors ya batuyina momona TTV na gulutaka ba fiche F4 tuna kusigneke après constat tout ça. En tout cas aucun mona komona avait à part betu. Alors, na oiteli ba politiciens les partis politiques. Mais c'est le moment de suivre les processus. Kana mambu ya ba anti-valeur, c'est le moment de les dénoncer kana benuki na participer benuki dénoncer yao. Mais beno me voir na bainzo. Et en décembre, élection vous salema bossi, je vais voir des policiers qui sortiront non, il y a eu tricherie, il y a eu tout ça. Mais c'est le moment de suivre le processus batuki na kuvoir na bainzo. Beno landa processus, c'est le moment. Ba observateur ba voir à pied d'œuvre. Ceux qui na matadi ba observateur quel fait. Et maintenant na inga, soit na luozi kuna. Est-ce que bagena kusala? Voilà. Nazoba kisama loba na oyo ndeko Roger Misamu uti koloba
na tamboli ndenge na sali ronde na 30 bureaux de vote, 30 bureaux d'inscription. Oui. Vraiment, je me suis même demandé ce qui est na ba parti politique. Makelele nyonso ya pambo na loba, makelele ya wenze, ce sont des partis politiques mallettes. Na kuti témoin ya ba parti politique té. Na centre-ville ici, au moins un parti, puisque ma fiche est ali. Quand les gens passent, vous voyez, je n'ai vu que SID. Namoni SID dans 4 ou 5 bureaux. Même moi également, je l'ai constaté. J'ai vu seulement SID. Bah, parti boy, oh, IDPS, oh, AFDC, oh, ceci, cela. Namoni à mon côté. Na liste, ils ne sont pas passés, ils n'ont pas de témoins pour l'élection. Mais les observateurs, toutes les organisations non gouvernementales, les Alakao, Bisso, Défense des droits de l'homme, Namonité, je crois quelque part là, j'avais même noté, c'est IGF, si c'est IGF comme ça, que j'ai vu seulement na Tetembo. Namoko Namoni na Londé. Mais ailleurs, surtout ceux qui ont cueilli Oignon Sonaba, Ndimba Antoine, enfin, comment ça s'appelle, où j'étais. Il n'y a pas de parti politique. Chose plus grave. L'air n'a pas Chambou à Lobak. Quand j'ai dit que c'est ma bannière qui travaille à Lobak, chose plus grave, même les médias. Namoni, j'ai vu seulement dans les centres, à 11 centres, EP Gonda. Namoni RTNC. Moutoualekaki un jour. Na yeko mwana lisusu na centre moko centre eza na Fatima. Na kuti na nini? Luzizi Louis. Mutu moko alega RTCM. Je ne sais pas ce que RTCM. J'ai vu là-bas, c'est tout. Mais toutes les autres chaînes ici, tous les médias ici, Moussala Nini, Tozo Sala. Mais Ndeko Chamboui, est-ce pour la Kekuna, c'est pas tout journaliste, il faut dans la carte d'accréditation. Est-ce la CENI a facilité les journalistes pour que tu aies la carte d'accréditation? La CENI a facilité les journalistes. Comment moi je l'ai? Mais on n'a rien payé. Mais on n'a rien payé. Ma carte d'accréditation, je n'ai rien payé. J'ai dit ceci. Vous savez, quand on est journaliste, au Yebi Kolande la Makam, tous les processus, nous avons les calendriers, non? Le calendrier électoral a été publié, a été diffusé. Vous savez que de telle période à telle période, c'est l'accréditation des journalistes. Et vous savez que vous allez travailler, il fallait vous faire accréditer. Hein? Il ne faudrait pas au Vandi, aux hommes de Facebook, c'est ça votre information. Et quand il y a eu les journalistes, c'est comme Missamou vient de le dire ici. Les journalistes, quand ils sont partis, c'est pour suivre les gens qui sont en train de taper, de battre les tam-tams. Hein? Oh, les soi-disant, je ne sais pas qui sont-ils parce qu'il n'y a pas encore de candidats. Les gens qui passent, on a quelque chose à Boinabo. Là, au moins. Mais aïe avant dit pour aïe bamakambu ezoleka natamboli. Moi, je donne les résultats concrets. Natamboli na 30 bureaux, 30 centres ngai na koti. Na monite na monika RTNC na Gonda na moni RTCM na Fati. Dans les restes des centres, c'est ma bannière. Rien. Partout où je passe, si ce n'est pas moi. D'ailleurs, curieusement, j'ai trouvé qu'il y a des centres, quand je passe, si je trouve c'est Missamou qui est passé. Si tu vois quelqu'un qui est passé, mais je me dis finalement, Moussalango, Ezaboye, Kaka Makelele, les observateurs, et de la partie politique. Même les églises, M. Chamboui, puisque dernièrement, j'ai vu le président de la CENI recevoir délégation observateurs les religieux, SCC 5. Mais ici à Matadi, église catholique SCC Ezali, il n'y a pas des observateurs dans le centre. Et les quelques observateurs, 4 ceux qui sont quand on a centre, ils ont Tetembo, Awa, na Matadi centre. Mais finalement, je me demande, est-ce que tu as un parti politique, est-ce que tu as une organisation non gouvernementale, oui ou non? Est-ce que tu as une mallette? Hein? Est-ce que tu as Facebook? Tous les partis qui sont là, et même moi, parfois j'ai difficile à parler lorsqu'il s'agit des journalistes. Parce que moi, j'estimais que nous, en tant que journalistes, par exemple, partout où j'ai passé, Nazana pose ya carte té. Chamboui c'est là. Oui, Chamboui ba yebi. Mais vous pouvez utiliser dans vos différentes rédactions qui peuvent peut-être avoir de bonnes informations, puis peut-être yeba yebi mais à cause d'informations bien yango. Hein? Donc difficulté oyo ezo sala moi passe, mais ezali parmi makambu to kutani nango oyo to constaté dans Ronde Bisoto Sali en tant que ma bannière télévision, ma bannière FM. Merci bien. Décourager Missamou, selon d'autres sources, tu as un appel. Allons de quoi, comment on a le bisouapi? Comment on a Nabiwe, qui est chef d'avenir, n'a zongi le sous papa journaliste pour la précision. Ok.
nasoki boye bato oyo bazoloba mpona mbongo moto yebi te na babiro différent mais oyo ya biso tozo observe pour toi aza patient te oyembala moko ke oza na posa ke ozwa kati rapide ozonga awana toyebi te soki bazopesaka mbongo en cachet mais biso toobserve tomoni ke toye na babiro bato mosusu bazouta kinkanda bazwa kozwila na biro na biso juste na église ya missioni na terrain biwe parce que toza na de biro moko eza le chérubin moko eza na nzinga na tsaka na timba le chérubin moko eza na nzinga lutete mais biso na nzinga lutete oyo eza na missioni tozo observe tomoni ke mosala ezotambola malamu yango wana tobengi mpona kopesa information correcte. Merci. Merci. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Ndeko Roger Misamu, na bandeko lobete, selon d'autres sources, ils ont mutu moko mais à se faire azadjana 3 cartes d'électeur. À s'enrôler koto akena bureau na mususu, akena bureau na mususu azui. Est ce qui est bongo, tozo hypothèse on est bongo. Et ça préjudice té tant on a era ba élection. Oui, en quelque sorte, et ça d'abord, nous devons commencer par condamner ce comportement. Il y a quel comportement mosi aimbi. Que non ngeme baka carte, ngeme sole nguna baka carte na bureau na kaka et finalement ngeme se retrouver na 5 cartes. Non, c'est un très mauvais comportement. Baka carte mosi et prend toutes les dispositions sans mona kulunda yao mbote mbote abika zimbana. Vous pouvez aller photocopier ça ngeme baka copie yangi bana tambula na yao à chaque fois plus original ngele naka lunda na inzo. Pour éviter la perte ya pièce yangé. Mais kukuma kenge baka 4, 5, 3 ya ke kitoko fait. Et en ce qui concerne si ça peut ou n'est pas poser préjudice dans temps où il y a élection. Je pense que ça ne sera pas le cas puisqu'il y aura toilettage, en tout cas il y aura traitement. Après enregistrement ou soit après identification, dans processus il y a révision avant que va confirmer le nombre de lecteurs ba ku nettoyer fichier, c'est d'ailleurs le terme, il y a nettoyage du fichier électoral et puis il n'a que bikan après nettoyage ça sera le vrai électeur ba il n'a que voter. J'ajoute quelque chose. Allô? Oui, allô. Allô? Allô, comment on a bingi wapi? Ah, père double na mvoadwa. Oui, père double depuis mvoadwa. Moment tuba playa, Uh-huh. mambo nyonse ina maana tuba bampangi. La vraie à quelle? Ça fait pour moi à mettre déjà 5 tours de tout Antoine. Un policier qui n'a pas venu nous présenter du coup quand tu considères que ni na meza bakanike na ntumbu nani ya mata. Ani kuna baka traitement nani mbote ni kuta baka carte lecteur. Eti kake bwanda. Mama yake na mwana. Mimi yake na kivumu. Bakana kitu kuyao kebao. Bao ina tu. Donc nyote na bana tuba ya mbongo mtu akatuka kuna kile. Ukuta pesa mbongo yake ya free. Mais kino motika muna kiandi ke beto ndekena pesa bao ni tungolo ya kupesa bao mbongo. Merci. Merci. Ok. Ouais, je vais répondre à ce qu'il dit, mais je réponds tout d'abord à la question. Quand on va faire le nettoyage du fichier, écoutez là, carte moko. Mais c'est une infraction. Mutu oyazo salandengwana ayebake asali infraction. En tout cas, il faut bakangaye. La loi électorale est claire. Ezaba ninwana bakokanga bat mutu oya yebi ke yazo 2-3 fois que zo carte. Ce qui va centraliser et que va identifier il est vraiment passable na akangama. Azamu kangami. C'est-à-dire c'est un mauvais citoyen. Voilà. Il faut akangama. Tu es bandeko. Allô ndeko comment na wingi swapi? Allô, na bengi Takaso village Giscard. OK ndeko Giscard depuis au village. Bon, makambo bazolo beza solo. Na terrain ndemba avozwa carte faut pesa na 2000 francs. Na ndemba. Aba voyo ba tirana na liboso porte. Lo ndemba beneza ya kubeba pena. Lo avozwa carte faut pesa 2000 francs. Biso banatu banako kende tilelo. Na besoin de famille mo bana besoin ka carte te. Siko est-ce que tu vas s'enrôler la vie tu vas voter te? Merci. Na suki wana. Merci ndeko. Na kanisi ndeko Gambandemba l'air tozolo ba bakonzi bazolanda biso.
bakonzi balandaka ma bannière balandaka biso très bien bayebaki bien que monsieur Chambouyi va parler l'air na lobaka balandaka Chambouyi va parler parce que na lobaka likambo onga na monité ma bannière alobaka likambo alokuta te biso tozaki na terrain tolobaka oyo eza solo totamboli tomoni bino ba public bozo benga bozo loba bakonzi bazo yoka. Je crois il faut pas à disposition qu'est-ce qu'il faut faire pour que Nandemba va voter bien. L'air nazo sur la madame secrétaire exécutif a yebisi ngai puisque na tuni makambo ya sécurité. Elle m'a dit que sécurité ezali na charge ya police nationale. Police nde azo sala sécurité soki amoni que peut-être effectif il peut recourir à l'armée. Ce qui a moni on peut recourir même à la police et à ONATRA pour la sécurité. Même des agents de la DGM. Même les agents de la DGM, on peut recourir. Mais les responsables, c'est la police. Ah, Bino Bozo Lob. Bakozi la police, je crois, le général est en train de suivre. Le colonel, le commandant urbain, oui, de la ville est en train de suivre à sa disposition de façon que Moussala et Salema bien et que Moutuna Moutou a sa carte naïe pour token de na vote dans la paix. Merci. Ndeko Roger Misambo, makambo kania kaoyo banda tangu enrôlement bandi na décembre déjà baba na ida ko lobelango. Mbongo. Tikino lelo, quand bien même seni ndeko Chambo yoto lobawa kino ba revoka ki batumi balé. Mais soki penza seni azalaki makasi na banzi ke batumi bale ba ozala mukie est na niveau a tokolo bakeno seni aza vraiment suffisamment informé te na makambo zo leka na ba centre. En fait seni makasi ya seni eza ngai yo na ba requérant o bazali na cité. Voilà. Puisque ba agent o bazali ko sala rapport na bango bakoki komi pese la rapport ya mabete na seni. Muto fa pese la bango rapport objectif rapport o ezali vrai. Ezali ngai na yo journaliste ndenge to sala ba observateur mais aussi les requérants à travers des émissions comme ça lokola bazali kobenga les centres comme ces centres ici Ndemba on sent que c'est un centre problématique puisque depuis le début des émissions ya makambo yo bazali kolobelaka yango à chaque fois. Il y a aussi d'autres centres où on a eu à interpeller les présidents des centres et qui à leur tour ont interpellé et les membres des centres et aussi les agents de sécurité et finalement nabisika mususu mupepe wana ebungi mais nabisika ya mambo kena ko continuer. Alors mumule na tuba ke problème va na ke seni fait mais problème est que munu nange c'est à nous à aider la seni comme ça seni sala ki salonandi correctement ce qui rapport me kuma na meza ya seni que nous avions trouvé tel en flagrant délit ana kubaka mbongo. Mais finalement préposé na ba limogène. Et s'il est du côté de la police, mais te me soumettre à on a responsable na yandi automatiquement andikeza ba pour remplacer and que non cet agent de sécurité n'est pas modèle, il faut que l'Ongolais c'est un mauvais citoyen. Très bien. Et puis il ne faut pas généraliser les choses. Na quand si ce qu'on a chef ya quartier, chef de l'avenir, il y a bureau Ndenga Zoloba, vous sentez un peu que côté on a moins ordre des alliés. Malgré les gens sont en train de dire ceci cela. Mais ce qu'il faut retenir est que les brebis galaises ne manquent jamais. Et ça, le journaliste n'est pas mouton noir, et ces gens, même dans la police, il y a des gens corrects, ils sont là-bas, mais je donne un exemple simple. J'avais pris la moto, j'avais loué une moto. Naye na komi na RTNC, na rompe RTNC. Roulage à Kangi moto. Ngana vandi na ngana zotal. Babandi discussion na bango soni ni bazo welela. C'est là roulage à Zosenga de façon une dame là qui demande na moto à moto à fouta 35 000 francs. Ngana vandi ka na zotal. Et mutu versement zalaka 15 000. Moto zalaka 15 000. Azo ngai na vandi na zotal. Na zotal kaka boy. Bazo discuter. Finalement, les garçons là sortent 6 000 francs à Pessier. À Tikiye. Ngana tuni à Pessi au Pessi 6 000 francs. À Pessi au quittance. Mongo siko au Pessi eke wapi. Une femme là dans tous ces états, elle s'impose ceci cela. C'est pour dire que bah tu as bien Bazali, bah tu peux Bazanga Kate. Voilà. Comme cette femme au roulage que j'ai trouvé hier à 17h. Moi-même personnellement, j'ai été dans un centre où un agent, il y a police qui me refusait la qualité de journaliste. Nazui
carte nangai d'accréditation oyo seni a accrédité nga la CENI me reconnaît que naza journaliste accrédité nga pour sala musala comme journaliste. Mais un policier dans un centre d'inscription qui me dit que oza journaliste c'était. Je lui dis avec beaucoup de respect, si moi je ne suis pas journaliste, je peux oza policier te. Ola tika tenir à police. Voilà, tu es en ndeko. Allô ndeko comment on bingi biswa. Ko benga na kana bangote. Allô. Oui, allô. Oui. Rossel. Oui ndeko Rossel. Donc beto kota beto na mi kondo yana vraiment très bien. Ne mona bato qui font la patience fait. Ba on devient la cousin idéologie on peut sambongo na policier et parce que baluta rapide ça mo ba barabara bakata wana ni mais ko la beto ba policier wana ba mbongo fait ni bato santé na lomba ni mutu mo simbongo fait. Matondo pani. Côté ni wana na Mikondo. OK. Or au départ, il y avait des plaintes na Mikondo qu'il y avait des problèmes de monnayage. Donc ça s'améliore. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Voilà, ndeko Chamboui, 37% déjà par rapport à attente. Oui. Est na mo attend oyo o etikali. Tokolo bayete o cause la optimiste pour que to koka vraiment na ville ya Matadi tozwa. Bon, en tant que journaliste, na constat moko na sali, moi je suis journaliste d'investigation. L'air nazo tamblézen na o nazo solo la na yo boy na boy, et ça na système so na za na pona ko information. Donc, selon l'information nazui, les techniciens, le membre là qui saisissent les histoires ont acquéri les opérateurs de saisie. Oui. Bah comme ils saisir ma casse. Il y a même un centre qui est parvenu à saisir une machine 127. Une machine est saisie 127 requérant na mukolo carte na mukolo moko. Donc na moni ka vitesse babandi komesana na machine wana ezokende. Alors na ndenge amélioration esali et que ceux qui babongisi les 9 machines qui sont en panne, là je parle de la ville de Matadi, ceux qui babongisi pe yango bien, je crois que on va arriver quelque part. OK. Vous croyez qu'on va arriver et non, je vois que ça va aller. Puisque vitesse est matée. En tout cas, l'air aux autres là, le premier jour, il y a eu 45, au moins, il y a eu 55, il y a eu Amati. Mais maintenant, il y en a qui parviennent à faire 100. 95, 98, c'est là. Les autres atteignent 100 jusqu'à 127. Merci bien. Dès que Roger Missamou, na niveau national, la communication à CENI a des bon, déplorer tes mettants à PC statistique naie et mon année basi ba s'enrôler mingité par rapport ya mibali. Lecture aux kosala par rapport na likamboana. Eza bongo nini? Bande kwa basi bazoko s'intéresser penza na makambo yango te et lobby et comme asusu basi bazaji na ba prise de décision ono biso basi baza représenter te tout ça au moins ndenge nini par rapport na likambo. C'est un peu difficile à analyser à ce niveau-ci parce que ceux qui ont constaté ceux qui mettaient à la batuya et que na ba privilège mingi yake ba mama ba mama kaka nde batu bazoyaka azana zemi ba mama pe kaka batu bazoyaka bazana bana. Donc normalement ceux qui analysent les alaki malamu ceux qui procédent normalement bangonde fallait bazala moi mingi parce que privilège les mingi côté na bango na baka spéciaux. Mais moi je pense que à ce moment-ci c'est seulement question d'appeler les mamans et la population en général baya ko s'enrôler betukuza baka ba carte de lecteur. Et puis kubaka yao samu na beto sadila yao to voter ce n'est pas qu'il y ait tout là na position non monu muke voter que mauvais non nous devons voter cette fois-ci. Ceux qui ont voté kate vous devez voter. Fixez-vous l'objectif que faut na pona mukonzi il faut na pona tel mais avec quels critères le moment viendra. Nous ne sommes pas en campagne, mais pour l'instant, nous encourageons la population à s'enrôler. Mais par rapport à la question que vous avez posée à M. Chamboui, je souhaite également réfléchir à mon niveau. Na o Italie, 37%, jusqu'au 23 janvier 2023. Est-ce que tu 17 février, tu peux atteindre les 67% et Tikali? Bon, moi de mon côté, je suis positif, mais j'ai un peu de doutes. Je pense que les 25 jours ne suffiront pas. Je pense que les 25 jours ne suffiront pas. D'abord, je suis conscient que vitesse, il y a fonctionnement de la machine et bakisami, mais les problèmes... Et puis d'autres machines, ils ont réparé. Oui, mais les problèmes persistent encore parce que na niveau ya ba machine en fonction de en service et peut-être après lobby ou après une semaine, il y aura encore d'autres machines qui seront
en panne, est-ce que bako réparer déjà aux awana donc ezo senga une certaine rapidité na niveau ya technique na côté ya seni réparer rapidement les machines qui sont en panne et aussi kolandela évolution ba machine mususu puisque na oezo salate c'est déjà un manque à gagner et na ba machine o bazo pemisaka que no pemisa yango pendant 1 heure pemisa yango pendant 45 minutes, ce sont les éléments qui essaient un peu de nous affaiblir. Mais en toute objectivité, je pense que les 25 jours ne suffiront pas, mais du moins les 25 jours-là nous permettront yako enrôler un bon nombre de lecteurs. Merci bien. Ça, c'est une question ouverte. Oyako banda ko répondre à bani, mais j'aimerais zalande ko chambouy. Ozo senga topé, bino sumi balé boko senga topé, eza soué ya seni, batu ba s'enrôler mingi. Il y a élection uti ko leka ya bambula 2018 au PC statistique, au PC ni azoko envisager au PC ndenge o seni azana ngoposa. Ce ko avantage ko zala nini? Ceux qui bana matadi ba s'enrôler massivement ba leki même nombre oyo ya prévention ya CNI prévision plutôt avantage aux alanines. Mais oyebi que bazo fixer nombre de sièges ya circonscription par rapport au nombre des enrôlés. Plus vous avez des enrôlés, plus vous gagnez des sièges. C'est ça l'avantage. Or, quand vous gagnez les sièges, vous savez, dans l'élection, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, le Congo central n'a que 24 députés nationaux. 24 députés nationaux. Puisque c'est toujours par rapport au nombre des enrôlés à travers. Ceux qui ont bâti 6 nombres, on peut avoir même 28, même 30 députés. Plus le nombre, Yabalobeli, Nabino et Bakisami. C'est un avantage. Il faut avoir les gens, parce que vous savez, nombre est un compte. C'est ça. La démocratie, c'est la loi du nombre. La démocratie, c'est la loi du nombre. Donc, on vous demande toujours, au moni, peut-être ce qu'on y habite l'heure, au moni, putana, c'est-à-dire quoi? Lorsque Boza est belé, vous êtes considéré. Boza mingi, boyokaniwe, diplomatie na baninga no tokangi, dikambo boye tokangi, ceci, cela, au commande baninga peut soutenir, bino par rapport à nombre, bino boza di. Ceux qui boza mouké, moyen pas qui peut penser makamona bino, ezate, eza minorité, eza la pensa bien té. Donc c'est pourquoi, ezo senga ke, toi kende belé, ko s'enrôler, pour kota na biso, tous les députés ébélés, tous les balobeli nabiso ébélés, pour de façon que s'il y a un problème, je suivais hier soir sur Top Congo des réclamations, il y a président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Wemba, par rapport à 10 millions de dollars. Oyo, il faudrait payer sa biso dans le Congo central, où il y a redevance pétrolière. Depuis Baloba, ils ont salématé. Vous allez comprendre. Alors, des choses comme quand il y a des choses comme ça, si vous êtes nombreux, Bobandi, il y a lobby, avec des gens faisant la force, même Moutouane a bloqué, il va se rendre. Il va céder, oui. Oui, les Cambouais, comme il va tenir, c'est parce que pardon, en tout cas, un grand nombre est nécessaire. Voilà. Nous sommes en démocratie, c'est la loi de la majorité. C'est bon. Donc, Roger, si à ajouter, vous ajoutez, sinon, ils ont conclusion parce que. Oui, exactement. Oui. Nous devons nous enrôler très nombreux, donc massivement, mais ne pas se limiter à l'enrôlement, aller jusqu'au bout du processus. Tout s'enrôler, mais betume quoi d'appétit, n'ensouka betume voter. Puisqu'à ce niveau-là, il y aura plusieurs histoires, il y aura les seuils, il y aura le nombre de personnes qui doivent voter pour les cas députés, mais ceux qui betume s'enrôler mingi. Les jours de l'élection, tofani na bandako. Vous pensez que nous aurons le nombre de sièges? Non. Donc, nous devons nous enrôler massivement, mais aussi exprimer ses voix les jours de l'élection. De l'élection. J'ajoute. Oui, la fois passée, j'ai dit que net na ville à Matadi, enrôlé 231 842. Mais seulement 104 526 sont allés au vote, soit 45%. Même pas la moitié. Même pas la moitié. Ceux qui sont allés voter, ce n'était même pas la moitié. Et c'était dit à quoi? Au Moni. Est-ce que période d'été que non, Bozi Bakart et na janvier, mais élection et ça en décembre. C'est la volonté. C'est la volonté. Batu belé, bazala kanete ah, élection bloc na ça m'a politique ngana okenda na ngate. Mingi. Donc batu musuba so akaba carte pour na atambola na mo. Identité. Ouais, sa carte d'identité le collecteur na carte d'identité azune bongo, mais mukolo a vote akena yete. Or il faut aller voter. Il faut aller voter. Merci. Yango ndeko Roger Alobi que
tous enrôlés et belé, mais nous collons pas aucun de vote, token de belé. Merci bien. Votre conclusion, je pense, Missam, conclure déjà. Je pense que Ndeko Chambu a conclure. Voilà. Nabanzi na lingaki ko conclure te sans ko sala ko remercier nano bandeko oyo ya bisika na tambolaki. Vous savez, j'ai fait une petite expérience pendant 2 jours. Ronde au Nasali na ba centre d'identification et d'enrôlement et la kisinga pensa que musala to salaka. Eza musala. Partout où j'ai passé, bayamba kinga kitoko. Par la population, par la police, par Batinios Bazomonangai. Je ne peux pas terminer cette émission sans remercier ba auditeur na ba téléspectateur nyonso ya ma bannière. Oh, nyonso baza ebele nanzaz na kendeki pour la première fois depuis que je suis dans cette ville, ça fait 22 ans. Na kotiti na ekolo babengi EP ango na moni pour la première fois. Donc na kati kuna, mais partout là-bas je trouve batu bayebi ngai. Je n'ai jamais été là, mais je trouve les gens qui connaissent Chambouyi, les gens qui venaient, même les jeunes enfants, s'il fallait arracher leurs pieds, c'est comme Paul disait que si les gens pouvaient arracher leurs yeux, là moi j'ai dit, qui disposait, pour tourner toute la commune de Nzanza. En tout cas, merci mingi et je leur demande de rester fidèles à la chaîne Nabango, et je remercie aussi Nabandeko Nyonso, Oiba facilité Gibiso, Penza Moussala Ndenga na Tamboli, Nabandeko, Oiba Zana Pont Maréchal, partout. Quand j'ai passé partout, quand je suis Chambouyi, en tout cas, Nayokaki et Sengo, ya Moussala Tozo Sal, mais nous sommes là pour vous servir et nous allons continuer à vous servir. Mais pour le moment, nous demandons à tous ceux qui ne se sont pas encore enrôlés, Bakende, Bazwa, Bakarte, Nabango, tous à la Yébélé, pour être province ezala développé pour bisognon sotozo bundasiko pour na développement ya province. Merci bien. Merci Nabino Bandeko Bolandi Biso, merci une équipe technique, merci Ndeko Roger Misamu na ba intervention na yo. Merci Ndeko Chambouyi. Merci. Et voilà, et na présentation ezaki Ndeko Pacifique Mwanda, tokomi na suka. Au revoir. Messieurs le gouverneur, faites gaffe à ceux qui vous vénèrent. N'oubliez pas d'où vous venez, il y a des gens qui souffrent. Messieurs le gouverneur, faites gaffe à ceux qui vous vénèrent, ils ne vous disent pas la vérité. Faudrait pas m'en vouloir, moi je ne suis qu'un haut-parleur, je ne fais qu'amplifier les cris dans...